awa ndenge kambo tovandeli awa batata na bamama biso topesi retard na développement bambuto nazomona kona na tribune soko otali batitre académique mais basavant na biso baza koproduire eloko te padengenda alobi na biso makambo misato oyo eyaki manyanga mokani ekende na baluba soki basavant bakobima na mokili na biso bakobandilango na lukaya message wana nga na komango mpo nazalaka mpona nini toyokana te batata na bamama Molongo aza kosolola na papa Denzenza azalaki pene na ye papa Denzenza yo osila komona esika mbwa eza kopola ingeta papa eseke okoki kozwanda wana papa Denzenza azongisaki ete papa bovandela esika mbwa eza kopola ezali pasi papa Dengenda alobi ete ndenge wana nzambe amonaka moto asalaka ekobo na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mana biloko na biso mama ye yo nde ozali mama ya mabota tokomi na porte oyo akosami etalini azangeli tolanda makambo ya nkamba kamba bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mana biloko na biso mama ye yo nde ozali mama ya mabota misala ezali kuna kamba alobi nini mabonde lisime ezangi na mokili kamba alobi owana nde kopesa biso makasi okombo ya tata ya mwana molimo mosantu betape nyonso toleki ezali na ntina me awa nde tolingi tozwa ntina ya dati ya lelo makelele betambola oye ofoti tike ozongi okenda likambo te ezali perte na molimo na bongo na baye tozalaki na lokuna mpo na kotia bafrere tobandaki na loyembo ya Dawid ya 22 tobandaki nzela ya yambo tosukaki na oyo ya motoba mpe tosotaki toke kozwa oyo ya suka 32e Psaume de David 22 1 à 6 et tosotaki 32 toyaki kozwa mibeko zome totangeli yango na mokanda na Exode chapitre 20 verset 1 et 7 nde na ntina na mokolo na lelo na maye tozwi lelo tokotala na sango malamu ekomaki Yohane Évangile selon Jean tokotala na chapitre 3 verset 16 eteni maka Jean chapitre 3 verset 16 soki tolongwe wana tozali mpe na chapitre secondaire oyo ekokangisa liteyi na biso toujours na mokanda ya Jean chapitre 10 11 à 18 Jean 3 16 Jean 10 11 à 18 ezwi biso na mokanda na Yohane 3:16 etangeli ezali boye na nkombo na tata mwana molimo mosantu pamba te nzambe alingi bato ya mokili mingi mpenza yango wana apesaki mwana na ye se moko po ete moto nyonso oyo akondimila ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko
Tokena Jean 10, 11 à 18. Mutuna mukanda balobi Yesu azali mobokoli malamu ya bameme. Ngai nazali mobokoli malamu ya bameme. Mobokoli malamu apesaka bomoi na ye mpona bameme na ye. Moto asalaka pona mbongo azali mobokoli malamu te. Azali pe nkolo ya bameme te. Soki amoni nkoyi ezali koya atikaka bameme pe ekimaka. Bongo nkoyi ekangaka bameme pe epansaka yango. Pamba te ye asalaka pona mbongo pe ayokelaka bameme mawa te. Ngai nazali mobokoli malamu nayebi bameme na ngai pe yango eyebi ngai. Bobele ndenge tata ayebi ngai pe ngai nayebi ye. Nakopesa bomoi na ngai na bameme na ngai. Nazali pe na bameme mosusu ezali ya lopango oyo te. Esengeli na tambwisa yango pe bongo ekobanda koyoka mongongo na ngai. Boye bameme nyonso ekozala esika moko na maboko ya mobokoli se moko. Tata alingi ngai pona kopesa bomoi na ngai po ete nazwa yango lisusu. Moto moko te akobotola bomoi na ngai, kasi ngai moko nde moto nakopesa yango na bolingo na ngai. Nazali na nguya ya kopesa yango pe ya kozwa yango lisusu. Tata atindaki ngai nasala se ndenge wana na nkombo ya tata ya mwana molimo mosantu. Amen. Tobondela. Tata nzambe nkoli Yesu papa simoki mbato tondi bino botondi. Dati ya lelo ezali kado bopesi biso. Lokola toyebi ete likambo monene esalemaki awa. Bana na yo toluki bambongo mingi mpe todefi mpo kaka na ya. Nde na ntango oyo papa musala ezali ya yo. Levili ntango batiaka yango na pati eloko ya moke ematisaka volume. Nde lelo bo tolingi topesa na ngongo oyo papa multiplie yango po moko na moko soki abateli yango yango tokozwela bomoi. Musala ezali ya yo papa leka liboso biso nde tolandi nsima okombo ya tata mwana molimo mosantu. Amen. Batata mpe bamama makila mai na bomoi nga nazali kolobela yango moto eforme nzoto ya moto. Epai ya tata nzambe azar ezalaka te, échec ezalaka te, impossible mpe ezalaka te. Le 28 septembre 1985, makile ya papa dia Lungana esopanaki. O biso tobengi nkolo Yesu esopanaki awa. Ezali mbala ya yamote. Na le 10 novembre 1964 pe sopanaki na Makima. Mais bona ni kana lugaya. 28 septembre 1985, 28 septembre 2022, 37 ans. Yango epesi biso nzela totanga loyembo totangi ya 22. Nzembo oyo ezali ya mabondeli. Eyebani na moto nyonso elobelaka maye nkolo Yesu alobaki na ekuluzu. Nkolo Yesu pa yebaki nzembo oyo po maloba na ye ebimaki na nzembo oyo. Mokombi ya nzembo oyo anyoko amaki alukaki lisalisi epai ya nkolo azwaki te. Me ntango atali référence ndenge
basungaki batata na bango balobi oh mais boda nini nkolo yo sungaki tata batata na ngai bongo ngai yo sunge ngai te nasali nini mokomi oyo perseveraki suka suka azwaki lobiko yango akumisaki tata nzambe asiamisaki bandeko na ye ete moto moko te na kati na mokili akokani na nzambe mabota monso ya mokili esengeli tokumisa ye epi nakosenga mpe lisusu nzela ya soko toke kosokela bato bakoya na nsima bakolobela likambo oyo ete nzambe mpenza asalisaki bato biso toke kopona esika oyo mpo na nini nakoya ya liboso ya nkolo yesu maloba bimisaki ezwambaki na nzembo oyo nzambe na ngai na kati na ekulusu nzambe na ngai mpo na nini otiki ngai le 28 septembre 1985 moto nyonso oyo amonaki epave ya motuka oyo yaki komona makila place ndenge lokola basasi nzoko asimbi moto alobi awo moto abiki te me tala mawa ya tata nzambe bakei na Saint-Luc papa lui du coup etikala moke bazwa ye bamema ye na mort fungwa mbanza oyo tension 00 aya motika ye bango nyonso moto akufaki te bazongaki na vie yango na biso totangi nzembo likambo nyonso kozala nango na posa na tata nzambe tingama moisali oyo to mokomi ya nzembo oyo alembaki te mama na likambo na nzembo oyo totangi lelo tingama likambo nyonso ozali ngo na poso kozwa yango mokanda na mobeko batangeli biso Exode, c'est une bonne nouvelle de l'Ancien Testament bato bazalaki na mpasi bayuki sango tobiki et po babima na Egypte justification ezalaki te sauf consigne oyo bapesaki moto na moto apakola makila nde mobembo na bango nsima na 3 mois bakomaki na Mont Sinaï tata nzambe azalaki dictateur te po ete apesa mibeko oyo Moïse kende oyebisa bankumu nalingi nasala na bino alliance soki bandimi yango nakopesa bino makambo misato nakopesa bino mbongo ya kitoko etonda na miel bokozala libota na ngai e bokozala bakonzi Moïse akei koyebisa bambota balobi tozali d'accord nzambe apesa instruction 3 jours bosala sacrifice mpo nga na kokita nde mibeko epesamaki mobeko na mobeko ndenge tata nzambe apesa yango awa ezali na sens basalela yango tozwi kaka ndakisa mobeko balobaka na biso kosala ekombo te sens na yango ezali mariage oyo tomonaka pamba te tata nzambe ayebe te lisumu ya ekombo ekabolaka moto na nzambe elongolaka nguya na mutu awa toza na madimba na sona bate epai na pesi mokongo awa tango papa Kimbango koloba kombo na ye te bakokanga ye ezalaki na tata Malenga ya lobe tata Kimbango tokokotika ye te azali nzambe na biso bake kofunda na Tuisville baye kokanga ye tata Malenga ao yo vandi tre o ezoya bazoya nde bakanga yo po yo zolobela kombo ya Kimbango papa Malenga na tongo akiti na rai akiko tena balpete na kati na rai tre yango ezoya bato balobi mesili tato ya panzani eske bokoko longola ite papa Malenga lobi ngai na kozala kakao tre tango eyaki ayambi yango na mbata pum azongisi yango tina gare mosusu mobeko bapesaki ye kozala na mwasi ya mibale te tango abalaki mwasi ya mibale nguya esilaki donc mobeko bapesi biso ezali promesse soki tobateli yango nyonso tata nzambe azali kolakela biso tokozwa yango soki tosali matoi mangongi tokozala kaka na pasi
abiko ya nkolo Yesu na mokili ezalaki na bolingo ya tata Nzambe. Bon, on a une invitation pour être tata molimo musanto aya. Ay papa na yebite albe ezali bolingo tata Nzambe. Kolo Yesu aye na mokili na mbala na ye ya yambo. Ezali na batu bine balobela kilikamo na ye. Jean oyo amona ki nkolo Yesu lokola ba matiete, lokola ba markete, lokola ba lugite. Pour Jean mwana ya ndako. Maman Elisabeth aboti Jean-Baptiste. Maman Marie aboti Kolo Yesu. Maman Salomé ayeko bota Jean oyo tutangi lelo. Eba maman misato oyo tata moko maman. Avant Kolo Yesu aya Jean-Baptiste basalaki na Jean. Kolo Yesu aya lebe longwe pa na ngai kende na oyo longolaka masumu na bato. Donc, Jean a expliqué que Jésus c'est un envoyé du Père, il fait le travail de son Père et il va rentrer chez son Père. Aye ko sala musala tata na ye. Si madame ko la ko zonge pa ya tata na ye. Kasi te nyonga na yo to tangi lelo. Baso lobilango na nani? Ngai nazali moboko li malamu ya ba meme. Maboko le malamu apesa kama moyo na ye na ba meme na ye. Moto o asala kapona mbongo azali moboko li penza te. Poso ga moni koyi akima ka ba meme pe panzani. Ngai nazali moboko le malamu na yebi ba meme ya bope eyebi ngai. Kasi alobi na biso nazali pe na ba meme mususu bazali ne tonga oyo te. Boy ba meme nyose kozale sika moko na maboko pwete na boko la bango batata na ba mama Nzambe na bolingo na ye alinga bato ya mokili mingi penza yango wana pesaki mwana nese moko ya kokufila biso oya kondimila ye akokufa te akozwa bomo ya seko. Est-ce que bomo ya kozwila ko bizwila? Tala likambo yo elobamaki kuna na bayuda lelo ezali epai na biso. Papa dialungana abo aya kosala accident. Papa Nsumbondo Petolo akufi nanu te. Ngayo nazoloba pe base ya likambo pe nazalaki. Na tongo tovandi epai ya Papa Ndombasi. Na likambo ya Yakobo Papa Ndombasi oyebi te. Kasi bana oyo lokolo sala na mariage te bazana seye etumba. Soki Papa George na yebi te soki azalaki ako contredire ngai te. Pour Papa George Ndakutaki azalaki na âge de 12 ans lelo azali PDG. Donc fondaki na Papa Ndombasi mo 30 ans. Ndelikambo oyo tango to développer yango abi na kosenga na ba papa na salisa mariage. Akei papa Kulutu, akei papa Mfumalo, kende kasi na kamaradi na yo. Po ya zaye ko benga Papa Mfumambaza kamaradi. Ndeto kende ke kuna lobi lokole komi bongo na mariage na yo ngai pe na koya. Na bokolo wana pesa kabiso, Mfumambaza pesa kibiso saki ya fufu ya mulai na meme. To yaki ba onyoso to zalaki na kati na motuka ngai, chauffeur mutansinga si atiki biso na Papa Ndo to taboli eteni. Le 28 nde yango likama ekoya ko Salema. Yango na lobaki ne bandele batata na ba mama Azar na tata Nzambe zalaka te. Échec na tata Nzambe zalaka te. Impossible pe zalaka te. Accident ya Papa Mfumambaza ko banda le 16 janvier. Na 1970 tango to fongola ki retraite. Ndemo kolo o atiaki mbeli na maboko Papa Mbenza ke ko bika do yo ekuta na aw. Mokolo ayebisaki ye nga mokolo mosusu na kosala likama na yibite soki yango mteko mema ngai na kufa. Donc à chaque fois soki Papa Mfumambaza abimi Papa Mbenza epa yazalaki est-ce que likama ngwe ko kana tango. Le 28 on vendeli lelo to kokili 37 ans.
Un mois à l'avance, chauffeur d'Ilandos. Alotaka ndoto ayepa ya Mfuma Mbanza. Papa na lotaki ndoto. Ndoto ngeza kendeni. Oto sala kilikama motuke panzani. Mfuma Mbanza lobe bongo yo mutu na weza kandeni soko loti ndoto za kandeni nini? Ngana kibagate papa. Le 28 na tongo papa Mfuma Mbanza alobili kambo na yebisa kabino ekosalima lelo. Bon, yo chauffeur olobini ngabi papa na lobani. Ndeko yaba yaki. Likamba izo salima awa biso tozali na makampane. Na dîner papa Mfuma longo bana nyonso. Cuisinier tozaka na yembe ces morceaux a yepo ete asala li bondele tangwana tozana ba téléphone ete Motorola elele tomoni papa telemi yango na biso toye ata tokoloba nyonso na lobi na teme mpona nini makambo mango masalemaka kaka awa na lukaya. Na 1921 awa kaka na se tre makama mingi zayi ko sala maisika wana tre ye ekufi papa simoke mbango na basheni na ye amataki pona na likolo esika pambola ki mokili kozonga zonge tre babongisa ngote yango moke bongi. Na 1990 sangweye balobi papa dengenda kufi batuko seka oyibi histoire ndenge ezalelaki. Le 17 février toyaka kosambela wana kikonka papa denge ndalobaki nini chapitre ya Matthieu na 21 verset 43 kolo Yesu tango bandeko na ye bayokeli ye lisusu te alobaki bokonzi na Nzambe ekolongwa na bino ekokende na libota na bato bakobibisa nango mboma kitoko. Papa dengenda alobi makambo misato mayaki epai na biso moko na baluba moko eyeo na lukaya nde mosusu ekitaki na Manianga yango yoki bana misato. Sur le niveau technique, sur le talibé intellectuel, nyonso o baza na RDC, batondi na balu, batondi na lokai, batondi na Manianga. Allez, ma belle longo eye ko étouffé pour le développement iyate. Ya woto lobaki, pona nini kaka awa. Pona nini kaka awa. Ndeni kamoto vandeli awa batata na ba mama. Biso to pesi retard na développement. Bambuto na zongo na tribune soko taliba titre académique. Ah. Mais ba savant na biso za ko produire le côté. Toyokana. Ayeko sala accident na Makima. Na période ya Tata Nzibu. Mfuma Mbanza akele ko déplacer Kambate azwa tango molayi ndeke tozomona lelo papa ke na Brazzaville bientôt tozoke na 5 mois atinda ka comité boke desika na salaka ka Sudan fungo le tikala kiwa bambuto baza ko landanga bayebi beko ekotaki bayaki bazwa ki fongol yango ifungo nati to kanyango. Bongo oyo ayeko sala na madimbe pai na biso awa ezali pona nini ata tozaba zoba kolo Yesu ayena tour ya liboso ekulusi eza na mbata kulusi toke to bebisi yango akisida ya yambo ya makila kaka wana ndenge longake kuna ayeko tiela biso yango awa na Makima ayeko sopango pe lisusu awa pona kaka Nzambe alimbisa biso na masumu. Crise oyo eza na mboka na biso awa. Je me rappelle M. Moulumba Lukoji, économiste,
pona ye posa na ye zalaki atelimisa nani ekonomi ya mboka. Kasi tango ameki akokita alobe ekonomi ya mboka ezali kambo ya bato te, ezali spirituel. Batata na bamama mboka na biso ezali kola mutazo beta babriki na tango ya mbula abeti akeko kutika kuna matanga ezokweya oyo beta ke liboso kokutango kimbangisme l'espoir du monde, espoir etikali epai na biso fongola papa dengenda lobi na biso makambo misato oyo eyaki manyanga mokani ekende na baluba soki basava bakobima na mokili na biso bakobandilako na lukaya message wana nga na komango mpo nazalaka mpona nini toyokana te batata na bamama toyokana na biso nzambe apesa biso eloko ya motuya oyo abongisalaki biso mpo tobikisa mokili batata na bamama bato misato bazalaki bakamaradi baluki ndenge ya kobika ezwami te bazwi likanisa balobi tokei tokende koyiba mbongo na banki soki bakangi biso problème eza te mais soki bakangi biso te tobika na biso bakempe ale bayibi mbongo mpenza bazwi coffre fort balobi tobiki tokomi bato mais atako mbongo ezali me tozali na nzala biso tokoki kokende kosomba biloko te yo fulani kende biso totikali oyo batikalaki balobi mbongo yango soki ezalaki nango kaka biso mibale nde tokaboli me mpo na ye tosala ndenge nini mosusu alobi soki aye toboma ye mbongo etikalaka ya biso mibale oyo bakende kosomba kwanga alobi soki ezalaki bango te mbongo ekozala yanga bon biloko nake kosomba na kotia yango poison kozonga azozonga bakangi mikolo oyo mpona kobama moto ezali so pasi te bakolono tozomona yango babomi ye mbongo eza ya biso me fo tolia bayibi teke biloko bazolia eza na poison mibale ntango bale biloko bakufaki mbongo etikalaki mbongo toyokaki babukaki banki yango oyo bayaki kozwa yango bazongisaki lukaya soki tokoyokana te nzambe akolongola likambo yango apesa yango lisusu epai bato mosusu nzoka de 5e génération ezali te oyo nde yango moto akokokisela makambo biso tolingi te balongola biso kitendi toyokana na biso mpo ete tata nzambe akokisa makambo na manyanga alobaki bakobanda kosala bamituka ndenge basalaka babetaka babriki kende na manyanga bapevi alongo yaka awa na biso kende na baluba kasi prophétie ya papa Simon Kimbangu ya le 17 août na 1922 kombo na ngai ekozala sukali mpona bazwila bambongo me na se ekozala eloko mosusu mwana lokai azala mayele biso soki tobongisi mokili na nkombo tata mwana molimo mosantu amen botelema tobondela tosamba selie tudene momazolo bika nkumbako ya situ swa bika kimfomu kya kokeza bika luzolo lwako lwavanga mabantu tone kokozulu dako eduka lumbo tovana lumbo eko tololo kambize etu bonso betu tololo kala tantu etu tutwala ni mufuku munako kantu tutani na mukwa ya mbikati jago kimfomu yengolo yenkembo yensi tusu bianvu yamvu munkumbwa semwani mwanda velela amen na komo na tata mwana pe tata mwana musantu tokomi na ngala oyo tokosala to discours to maloba na biso ya bana misato maloba ya bana misato Lukaya Manyanga pe Grand Kasai na bokundoli mibu tuku misato na sambo uta tata mokozi wa bule papa mfumambanza ya lunga na kanga ni Salomon mkolo Yesu Kristo
azwaki likama ya mutuka na territoire ya Madimba na esika babengi Kikulukuta omokolo malelo le 28 septembre 2022. Papa Simon Kimaokangani, Tata Molimo Santo, mokonzi wa Bule pe mokonzi ya Lingomba. Na bambangi banso bozali awa. Batata conseiller direct pe ba mama conseiller direct ya Tata Molimo Santo. Bambuta banso na kati ya Lingomba. Ba honorable banso bozali awa lelo. Papa administrateur du territoire de Madimba, papa commandant de la police et de la sécurité du territoire de Madimba, batata, ba mama, bilenge basi, pe mibal. Nabino, ba bengami na biso, banso. Bandeko nyonso, kati na nkolo. Na kombo ya tata, mwana, pe Molimo Santo. Biso bana na bino totomeli bino boyei malamu mpe tozongisi matondo mingi na Tata Molimo Santo na ndenge komisi biso na mokolo malelo awa na mboka Madimba. Mbala yango mkolo Yesu Kristo na kombo na ya sika Tata na lungana kiangani Salomo sopaka makila na ye ya talo na bisika babengi Mankima na secteur ya Luila, territoire ya Kasangulu, na mokolo mwa le 10 novembre 1964. Na maana yo, lelo to ye po na bokundoli mibu tuku misato na sambo, to 37 ans. Utankolo Yesu Kristo, Tata da Luna Kiangani Salomo, azwaki likama ya mutuka, makila na ye ya talo esopana kinambala mibale, na sika ebengami Kikulukuta na territoire de Madimba, district de Lukaya, province ya Congo central, na mokolo mwa le 28 septembre 1985. Nzoka nde batata na biso basengaka boyokani ya sika to alliance na Tata Simon Kimbangu mpe emonani ete yango esalamaka ya solo na biso. Elemo monene emonanaki mpe yango nde esangisi biso lelo. Tangu totangi na mokanda mwa Tata Nzambe na mokanda mokoma Matai mokako ya tukumi bale na moko nzela ya tukumi nei na misato mokolo Yesu Kristo alobaka ete nakolongola bokonzi oyo na bayunda mpe nakotinda yango na libota mosusu una nde ekobota mbuma malamu. Tangu totali bilebo wana emonani na biso mingi na mabota misato oyo Lukaya, Manyanga mpe Grand Kasai. Ndakisa na Lukaya ekuluzu ya nkolo na biso Yesu Kristo emonani awa na mbata kuluzu kaka na territoire ya Madimba. Tata Molimo Santo kobana mobu 2019 tosengaka olongolela biso kindoki. Kasi kino mokolo malelo kindoki ezali kaka kati na biso. Pamba te ezali komonana na misala na yango. Ndakisa lokuta, koswana, koyinana, lokunia, ekobo, kobomana, mpe misala nyonso ya mulili ezali kaka kati na bana na yo. Nzoka ni misala wana nyonso ezali mbuma ya kindoki. Na yango Tata Simon Kimbangu, Molimo Santo, ezali kotinda biso totubela mpe totika mabe kasi mbongo na kati na biso ezali te. Bakoko baloba ete mwana oyo atoni na mayanzi soki moboti na ye alongoli yango te akoki kozwa pongi te. Na tina ena papa mokonzi wa Bule Tata Simon Kimaokangani ozali Nzambe oyo bakoko na biso basambelaka. Ozali Tata Simon Kimbangu ya 1887, ozali Tata Kisolokele, ozali Tata da Lungana, ozali Tata da Ngena Kuntima. Na 1921 Tata Simon Kimbangu olobaka ete kumbi da Zulu to avion si di bois ou ngongo kimbana tomoni yango mpe nzela
omonela ki passe ko badankamba kino mazangu ezali ko salama mise mpe olakaka biso na ntango olakaka nzoto ya tata dangenda yango emonani etongami mpe emonani na mokili mobimba mibunkama ya lingomba esili koleka na biblia na mokanda ya Matayo mokapona ya sambo nzela ya sambo mpona biso Yesu Kristo alobaka na biso ete senga okozwa beta ekuke bakofungola mpe luka okomona na yango elike na biso ete bosenga na biso tokozwela yango eyano mpo ete kobanda bankoko na biso Adamu na Eva na le 24 décembre 1992 tolataka saki mpona kosenga olongola mayele ya kindoki mpe bokonzi na yo ezala moko ya tata Simon Kimbangu Molimo Santo na makila ya nkolo Yesu Kristo tata dalunga na kianga ni Salomo esopanaka na mokolo mwa lelo ike na mawana yo tozwa bolimbisi ya masumu mpe tobikisama na nguya ya tata Molimo Santo tosengi opesa biso makasi ya nzoto mpe ya molimo tata dalunga na kianga ni Salomo kolo Yesu Kristo obana koloba na biso ete nzoto ya maladi esalaka te kasi nzoto ya makasi yango nde esalaka mpe oloba lisusu ete saluka nzambi makesa kisosanga na yango longola maladi mpe mikakotono nyonso ya moyibi satana na banzoto na biso tosengi obongo na biso mpe okomisa biso makesa na yo na mosala monene oyo opesi biso ya botongi tempelo mpe bandako ya bapaya na mboka Lwila tosengi lisusu opesa biso bozwi longola bokaoki kati na biso pambola mpe pesa biso nguya mpo ete tosala mosala na yo na bolingo boyokani mpe bomoko yango tosilisa tosengi na yo tata Kimbangu Simon Kimbangu Kangani Molimo Santo olongola mitamu nyonso ya muyini satana asila kotia na nzela oyo ya Congo Central na ndenge ete makila ya bana na yo ezali kosokola tango iso na makama ya accident ya mituka tata Molimo Santo tata Simon Kimbangu Kangani yokela biso mawa mpe bongisela biso nzela ya kulumbimbi mpo ete mutu mwindu azongela bokonzi na ye abongisa tango molai mpe biloko misato olaka mpona biso okokisela biso byango ndakisa lingomba moko bokonzi ya mokili to leta mpe nkota moko kikongo eyingela na kati ya mokili na bolike ete osili koyoka bosenga na biso na manso tozali na mango mposa mpo ete na mawa na yo nde tozwi lobiko na nkombo na tata mwana mpe Molimo Santo amen. Na ngonga oyo tokomi na etape oyo yango tokomi na ngonga oyo tozali kotelemisa ye mpe kopesa ye mbote tosengi na papa représentant personnel de son éminence papa kelema biso bantu topesa mbote faki morceau de musique. Mwana Molimo Santo Mbuta Maloba Ipaina.
kombo na tata na mwana mpe molimo santu tomonaka mpona sango malamu ya mokonzi Yesu Kristo baevangile misato na mbala moko babengaka yango baevangile synoptique elingi koloba bato mingi bavandi baza kotala likambo moko na moko akokomisa à la destination avec ses mots propres. Ya solo tata na biso akomisili biso maloba ya papa Fumambanza maloba oyo nyonso toyoki ezali na autorité makasi po mauti manso na source moko ngai natindami ye batindami totonda nano nyonso ya pessimiste mpona komona ete tozali biloko ya tata Fumambanza biso mibale azali libre ya kozwa ata 10 personnes atindi biso délégation mais ya sor ngai natinda bato nakoki kosazarde te na ya kotelema bo soki nazwaki exusia te alobi kende ntango alobi kende nakotala gauche te nakotala droite te bobeli kokende ndenge soda akendeki na litumba ya sor eloko ya liboso papa tindeli libota mbote papa Fumambanza mbote na bango esungaka biso na makambo mingi ata lelo batiyo na liste bakoma yo oyambi mbote wana lisungi ezali boyamba mbote oyo kafumba ya mbote oyo papa Fumambanza oyo ageraka bato ya bomoi na ya kokufa mbote oyo apesi biso ngai naza kokumisa na kombo na tata na mwana molimo santu nkombo ya tata mwana molimo santu na kombo na tata na mwana mpe molimo santu likambo esangisi biso awa ezali pasi oyo papa Dialunga na amonaki ete mosali na ye monene azali na pasi makasi ya lisumu na ekobo ekabulaka tata Nzambe na mutu disjonction totale esalimaka na latin verbe disjungere disjunctum verbe disjungere soko kabuni tata Nzambe manso makoyela yo osimporte yo moko ngai nazalaki na centre d'accueil Kimbangisi kuna na Kisasa papa Fumandongo aza kosolola na papa Denzenza azalaki pene na ye papa Denzenza yo osila komona esika mbwa eza kopola ingeta papa eseke okoki kozwanda wana
Papa de Zenza azongisa kete papa bo vande na esika mbwa izako pola izali pasi. Papa de ngenda lobiete ndenge wana nzambe amona ka mutu asala ka ikobo bazako beta yo baliki baboma yo papa nakotalela yo na musika osiporte manso yo moko omibundela yo moko po olukaki tokabona na yo mpona mwa esengo ya moke lisumu na ekobo papa fumambani oyo alobaki na Israeli ke mutu oyo aza na bampate kama soki moko kaka ezangi asunduli 99 ya babrebi nyonso wana ye akei na ye koluka mpate moko oyo ezangi na lupango yoka isi papa yeleki te kawa soki ayi akoya kozwa kisumbula kasi azalaki kosonanga bato na nyonso bazalaki zingatingana papa Fumambanza akota 3 fois na mozole akendeke abinaka motema esali mo passeport la tekinzo azongi lisutuna 3 fois bira kozonga na mozole tala lisumu ya jardin ya Eden batu mingi bayeba te ke nzambe amona na kato nzambe azalaki koya kotala bana na ye na jardin ya Eden. Nani akimaki moninga kasi Adana Eve bamoko bakimaki 16 nzambe akomi na kati na jardin Adama awa ndina kote kaba bazali lisusu awa te Adama nkolo okomi mosika Adama nkolo ozawa nkolo na yokaki mopepe na yo koza koya na bangaki koyamba yo po ngai nakomi motakala ndenge nini yo yebili kokomi motakala nzete wana ole tiena tafuri yanga lukula uzali na yo bombo fonti na ngai te mwasi oyo opesaki ngai nzambe azalaka na ye visible soki omipetoli ayaka na ye pene na moto surtout saint esprit voisin na biso etango nyonso te bamama batata mutu oyo bapesaki bozwi bomengo nyonso ya ye babengi yango na grek tapanta ta biso lia na yo ndenge olingi kasi nzete wana nalandi lisolo we discours kekeba soko tafuni ndoki ozonga paradis probleme lobake otatula malamu pe opesa biso yo olokilaka condition yango wana bapesi Adana Eve tapanta ndenge bateologie bavandi wana yango balobaka na maloba ya évangile selon Jean na premier chapitre panta di autu egeneto mutu bakabeli mokili mobimba luli nzete moko babifle ya ye baelefant ya ye bahipopotami ya ye akasi nini wana ke kolia lisusu na épître aux Hébreux chapitre 9 verset 28 baza koyebisa biso boye ye Yesu Kristo oyo bato bamonaki ayaki kokufila bango mpona masumu ya Adana na Eve akoya na mbala ya mibale kasi mbala oyo mpona kolongola masumu te me mpona koya kosunga mpe kobikisa libota oyo baza koluka bolamu na bango na maboko na ye likambo ya koya na mokili na mbala mingi babengaka yango na lopoto la loi de la métapsychose prophète Eli balobi akenda lola no nzoto oyo sarx eza na place te kuna pofu batutaka fufu kuna te
otafuna lipahomela ti na nzoto kuna te bazongisaki ye wana Jean Baptiste. Donc même bakoko na biso bayebaki loi de la métapsychose. Soki bebe abotami mpena kokufa bakokende kokunda ye mosika te na cimetière ya bamikolo bakotimula mwa libulu na ye nsima na ndako po ntango mama na ye akozwa kaka zeni oyo batiaki nsima na ndako aprofite mpe ayekobota bamama na ngai mpe batata bukunzi ya makambo ya nzambe biso nde bato toyamba yango na qualité de la ville à se souvenir Papa Simon Kimbangu Kangai amemaki biso na télé toza kotala na site historique toza kotala na site moko papa aza koyebisa biso ke awa nde papa biso lokele papa ya Lumina na papa ya Ngenda toute la trinité bavandaki awa na zamba abaya kusala nini awa na kati ya zamba awa makambo bavandilaki awa kopesa nzelete mangomba mafungwa na mazala mingi babundisa biso po biso bilombe tokolonga na biso tokabinanu nzoto basakelenaka biso ekotuke mais mikolo ikutu terme pamoja ngene za kuutilize bana na ngai biso tokomina biso ba arbitre okoyoka kune engini kune engini bana na ngai biso tokomi ba arbitre bane tuba sotu mane kusumba ba sifre ngane yebite ponga bene ko kubeta sifre mkamke ba mama na ngai batata lisumu ye kobo nkolo yi papa ya lunga aboyi tata oyo akende na ngona lifelo na mibeko na Bible hébraïque soko mwani lo elingo bate lo tina ekomo kumeka te me na tangu oyo kuna na pote na mangomba euta kuna ba autoriza nkutu un acte hautement réputé en son caractère fort ignoble. Nganga nzambe ya munene alobi Bible tomemela bino tokosa bino pe Bible oyo yango tia bino davantage bino africain na bowumbu biso topesi nzela mobali na mobali babala na bango watata nzambe eski oyo zona babo nganga nzambe otanga konde so ban obalila na sen hai oyo zona babo sen mwasi na mwasi pe babala na bango bala keni yako mabible na ndenge na ye kimbangi omishomi la 50 bible okiananda nkamba kaloraki bako bomba ba bible yekato ya lobibo nye alinga sala version na ndenge na ye ya Bible ona komodernize christianisme bane ataba komodernize christianisme yango ngai ndongi pe na keko bala ndeko na ngai mobali tonde kuna ngai mobali alangu luto ayapo tuna ngai kana nyingine bala ya solo l'autre fois na zakotala télévision na France nguni kata donc papa mobimba koleka ndankutu akei na binu ya ita civile mariage akobali na ngananye punda ya mwasi kana longi na dinete non dinete ezo permettre ngana mona bien na zongisi bange punda ya mwasi bafimiki yango na se ya bwana baza kopesa mariage civil na tata oyo na punda ya mwasi ngane mitu opunda oyo kutia bado plasini yango pona kuyebisa ete balinga te lingomba ekotikala moko babongisa ne mbangu papa Mbenza yango atindi tozonga totalema na nzela tozonga kobatela mobeko povulukumba eza koya
tala soki ozali na discours ya papa Kimbangu kuli na mbanza nsanda tala yango malamu makambo mingi alobaki deja masili kosa accomplir mais likambo oyo Yesu alobelaki ete bobelelaka ntango nyonso tata bokonzi na yo eya elikedo ebasila ya su bokonzi na yo eya bade bokonzi ya nzambe toza kozila bato basala entraînement ya kokima mbanga po bayengeleli kaka bato bakotikala kozwa yango mama na tata lokola tomoni discours bato balingi kosengeke baboyena bango ndoto soko omemaki biloko na yo yaka kotika tokende na yo elongo kuna na ntango na biloko na yo po kuna tokende kotumba yango soki ngai na kei na ngai kende kolanda kuna bisika papa fuma mbanda zala soki mpe ndakokolo mosusu na plantele bateke nalobi po tubela oyebisa ngai kende na lemili ya bato okomona pasi kaka banzete ya kopo ata mili mobi okangi kaka singa oyeko tika esiki ngai na paster oyeko na bata tika la kutanga biloko ngai yango ina sali na comprendre que oyo eza tubela donc bamama na ngai na batata bukunzi ya nzambe ekoya maleme te bukunzi ko ata oza solo okoponyuka babelge awa baponyukaki me oyo eza kuya eleki mitati zwa bone noti na makambo na nzapolo kelingonde kotikala moko ya nani oyo po soki na koloba na mpwepwe na waza kobanga po na yoti babeba zali awa ngai na banga kati ndenge nazali awa soki olobi te yaka na masolo pembeni benda ngai minoko nyonso na ye kuna na kusanza yango wana greko koyoka hebreu koyoka larameyen koyoka mwalate to koyoka oyo alingezwa mokonzi amema biso kende koluka diskuri na manzisana tika nzambe asalisa biso likambo ya nzambe elongwaki kuna na poto yo tilelo kaka kuna Matthieu chapitre 21 verset 43 bokonziko basi leya tout est où elongwa kuna eya bipai na biso en terme clair nzambe nkutu haki osupnei matikosi molimo mosantu tata na nga tata na yo tata na biso soki mpe alingi akomisomemi président mokolo mosusu tozalaki na centre d'accueil papa nyangene naza koloboke ngai nyangene naza capable boza komona tata ezotanga solo oyo papa kisika ngai nyangene naza na pouvoir nakoki kokomisa président de la république mpe bokosepela ondire tata nzambe moto azokokonza bino donc bango bazali na makambo mangi ye wana papa esikaka c'est pas la loi de la métapsychose papa aza kosenga ndenge tolandi na mutu amuntu biye bobongiseke bikenda nkamba malamu bipesama na moyo bato mosusu azelaka ti 19 heures moins akosi bato mosusu ke ye mpe apesi na mwa defile wale kwanga na ye ezongi pale lisifere te ye ke kwanga wana bongo lobi bana bakulia nini ezongi pale surtout que na ntango enapyoje komipasi esika kongole aza kolia pyojo na misu kutafuna biso na bomwana mama azosala la mer na matokolo babwaki mpe ntango bakili yo biloko mama ifo teya yo liaka nanu ava komela mai me maintenant na ntango inversion ebongoli melaka mai ntango ozolia mwana merci bamama na batata molulu oyo toye nazolukaka ozwaka te lelo senga baninga na bawuti kuna yo to ozalaki baninga na baza kosenga beo na se na mitema ndenge bavandi ao yo to oza kosenga to yi tourisme awe na kongo na tata na mwana te mwimusana mitu
na koyamba mituna nyonso ika totondama ebapesi biso na kombo misato ya bule kombo ya tata mwana molimo sana
Sokolo